Et dans la saper monter na Kisasa awa na Congo na monde entier. Oh mundela ye ba inviter yo pas monsieur. Ba biologie. Vers ça d'ailleurs. Ba vers la pena. Nzambali misangai. Ba vers ba jaloux. Bilama na Kisasa za la raté. Papa Wemba za ya tanda na podium ma bengsi biso to beti ndenge nini ya boya kaka. Pété. Ça va que ça a cigare. Sortir cigare. Pété. Ah faut ta pipe. À l'île de ce scénario. Sogio za la raté mais si ciment ma forme ça tika. Bana kin, bana poto, bana Océanie, bana Asie, bana Amérique, balobi site aka moko ya mboka. Moko ya mboka. Donc ko zappé trotter, rester branché, escoter. Moko ya mboka. Promotion ba produit na bino ba entreprise. Et nos promotion o nyonso ana flat na ye. Restaurant. De bono asali effectivement na kini. Olingo mona ngoza ka juste na moko ya mboka donc toza wana pona bino. Restaurant no moko boye eza quelque part yaka vraiment na moko ya mboka. Olingo sala promotion na moko ya mboka za na ka pona bino. Toza na pona ça ba promotion na bino yo artiste oza besoin vraiment ba c'est la promotion ya produit na yo ya kana bomoko ya mboka na matériel na biso complet donc eko ma tibisiko zali pona ba promotion ba produit na bino Patrick Momo attire vraiment prix moko promotionnel na prix moko ya mukie oza na facilité ya koyeba vraiment kala bomoko ya mboka kindaka tika nanga yeke de timbujimai yeke tibwende c'est qui est toi danger bomoko ya mboka eza na pona ko servir mboka donc Patrick Momo a motema malamu boss moko ya ya motema malamu pe ya beauté ya balobi beauté pe ekutaka beauté donc motema malamu wana ya beauté na ye pe talakaka boya vraiment na bomoko ya mboka eza na pona ko servir bino toza sans frontières. Mbote mingi na balandi bongo ya 3W bomoko ya mboka site na biso site na bino obo mesana kotala o epesa bino ba information ya bien. Alors lelo toza bongo na frère na ngai Bernie Aoundou nde tozui bongo tobeta lisolo na moko ya ba saper na biso ya mboka nde tozwa ki ye ngana ndeko na ngai Bernie Aoundou mbote ndeko Bernie Aoundou mbote kapanga boni kitoko merci mingi ya trop lelo toza na yo vraiment merci na sepeli to ya misi simanto merci na ebe responsabilité na ye attend lelo toza na yo to kabola na ye na bike sika biso mbale to sangani et puis na ba invité na biso za kitoko mbote sisi mbote Bernie bonne santé qui m'a toujours na ngolo ya Nzambe la tisi bondere ka oye na kanda makasi teza kanda te biso za la rabo toujours bale na chambre bale so na chambre za kada so finika ekei amonyo kalele biso caméra cordon Bruno moya mona na bien zate oyo lo onyo ba oza vélo na ngai na tambola na ngone Strevos pape de la région qui tenda na vélo na ye vélo mo démontable comme un god comme un sac bino boyebi cher internaute chenge za la démonstratif. Ah, vélo et comme un god. Vélo comme un god. Et dans la comité victoire. Théo vélo à bébé. Oh. Et puis ça on a landi bien ninga lobby. Servos Niakos ça notamment un vélo à bout. On dirait Azala osa inspiré na Servos Niakos. Inspiration na yo parce que yenda za papa na bino mais on dirait yo ti lelo ba maye le wana ka ye yango yo zo sala ngo lelo. Mais justement ça perd tout au le carolo bakabo ya Servos Niakos c'est kada ça perdait. Na papa Wemba pe ya sonam kinkese pe ya sonam bango tout oyo yebi linera moko tolandeza ya Strevos Niakos ozo comprendre Strevos ala yi pena benga pena ke nzete oyo tebe tap ndomwe ba papa Wemba ba bimi banani ba kinkese ba bimi wana biso beto yo bima pe kaka na tiji kaka moko wana même idéologie même structure. Merci. C'est Simanto, na ça posant la génération parce que oui oui. Quand prêtre Servos Niakos baleka, ba Kester baleka, ba papa m'appelle Lelo baleki. Mais yo siko. Donc on biso toza la troisième génération. Génération liboso eza Strevos Niakos ba fait modogo. Vous comprenez? Ba Strevos. Yo modogo jafa ko fait. Ba modogo jafa ko tikala na ye. Ba Strevos donc ligne liboso da Strevos yé mon le pape de l'action qui était Strevos Niakos. Ne Strevos alors on a papa Wemba, ba Kinkester, ba fait modogo ba oza deuxième. Vous comprenez? Bisone sroteur oza troisième auteur na ba mbonge, na ba mouvement, na ba somo, na ba makamunyos. Troisième génération. Troisième génération d'Abisso. Mon boss Patrick Momo, notre na musala auto sala ndenge oyebi et le Merlin Bernin yemo konde tozu soin parce que tu le vis ah eza fara tu le vis ça pesant en deuil la ça peut en deuil ndenge bango ba musicien ba loka alors si Simanto yebi sabiso qu'est-ce que la ça to yeba na nous sapango eza nini
Au moins, on a expliqué bien Marambo, c'est qu'il y a bientôt une explication pour que tout le monde comprenne. Voilà. Nos aînés, Babanda Liboso, on va définir ça peut-être que société des ambianceurs et des personnes élégantes. Parce que biso sikoyo, total que to même on a un humour té, un sentiment té. Donc bino troisième génération. Biso sikoyo ya que société des artistes et des personnes élégantes. Parce que comme ici on comprend puisque c'est avec qu'on se retrouve. En tout cas, si c'est maintenant Nego Berlin, et là on a comprendre mingité, cher internet, on a comprendre par rapport. Si c'est maintenant va définir en haut. Biso de bien le romo est dans l'alinéa. Le romo va y bien voter. Oui, va considérer en voter. Va voyou moko boyer tout ça, mais lelo azo définir biso sap. Et puis azo biso on va passer en sens moko boyer, il y a intellectuel, il y a jeune élégant. Bon, au juste côté on est un peu moins flou. Non, c'est tout à fait normal. Gaza il est traité. Hein? Je ne suis pas un enfant de la rue. Je suis une école Massamba. Si je suis un GD, je qui tire journalisme. Je suis un chic. Pour nous, contenu, circonstances, poto, partout, boyebi. Salut Konda, moi continue à temps exact pour chic et tambola na likonda. Vous comprenez? Bakolo wana bakulut na biso, bango bazaki sapezaki humour. Le cas bazana mbongo, pe serana wa mikili ndenge zala ko kuta pe libakwa mbongo. Kayuto zo betama. Drogue ezoteka mama solo yo salama eza le roi leloté oyo ba vient sur ba payer ba blouson et ba 60 000 livres sterling. Vous comprenez? Pour les habits sont très coûteux la mais talo oyo ka bien payer la mbaya cher mais ils ont produit sous elo oté chez vous mona asomé la mbaya talo alati mais ils ont produit té pour na ça pesa humour sentiment atane amouré et ya kitenzi. Je peux dire bayebaka oyo bazaka osala te. Non justement bayebaka valeur nango te. Te bayebaki valeur ya bilamba. Po ba respecter bilamba batela bilamba wana. Mais bayebaki te que philosophie na mystère eza na kati ya bilamba. Donc c'est-à-dire bino ne vous valoriser yango lelo. Moi je suis un docteur en philosophie de l'art d'habillement. Vous comprenez? Ngana bimisaka philosophie eza na kati ya bilamba. Na faire voir, na faire comprendre qu'est-ce que le mode vestimentaire, qu'est-ce que la sape et la mezzanini. Vous comprenez? C'est la raison pour laquelle on a dit brassard, il y a des capitaines à sapeur. Je le suis, je le mérite aussi. Mon Isaac, les vrais boulistes et mikilistes idéologistes. Zakaï Bababaswe. Même musique au Congo. Ceux qui ont ben nana o c'est Zakaï Bababaswe. Ceux qui le lancent l'émission boire na libanga c'est Zakaï Bababaswe. Vous comprenez? Vous comprenez? Zakaï Bababaswe zaki tout musicien. Sap oyo. Mais na sap tu es pas qui était. Non, Zakaï n'est pas un sapeur. Zakaza na ma politique m'a ramené mususu. Mais Zakatali que mouvement moko boye. Hein? Jeunesse moko boye et que na perdition moko boye. Bazola ta cher, baza élégant, non faut canaliser yango. Au même biso to maïté, maï so tiki yango yango lukanzela na onte esani e kende. Mais mutu ba canaliser kaye ba pesa ba directif. Wana eza problème mingité, problème ezaki lelo oyo, bato balinga bala to brassard ezaki ko roi bato roi papa wemba personnam, bato ba king kester éliminé ya, mais to moni honorable Zakari baba sa koti makambo ala to brassard. Raison pour laquelle Nego Berlin yango moni papa wemba peut-être azo reconnaître kiyoté. Donc en reconnaissant kiyoté a qui a eu pouvoir, a qui a kabia mona Brazzaville. Tant que si Simon toza a on a qui aza na Congo. Yango ne sala vraiment si Simanto o assister trop tout le monde na troté na bembe ya papa wemba yebisana numaga Armani azolanda yo na ebité ya bana mikili pe à son âme papa wemba le courou. Puisque moi je ne suis pas là pour faire la promotion de qui que soit. Moi je fais la promotion personnelle de ma personnalité premièrement. Mais le gros dans ma bilamba fona lobana signifier. Vous comprenez? Oui oui pour toi. Papa wemba tikala kondima ba saper ya kisasa ta jour moko te. Papa wemba ya bana olingaka batanga mobali ya baprasa filoir. Pourquoi alinga binote mabele na mboka na ye azo reconnaître binote c'est que beaucoup maki na niveau ya linga ki beaucoup maté. Omani ba vie wana. Ba vie wana vesa daya. Ba vie wana pena nzambali misangai. Ba vie ba jaloux. Si Simon to rankine ezo continue. Na omoninga. Naza ministre rankine. Naza ministre papa wemba aza papa na ngai akobotanga mais papa c'est un collègue à moi dans Mama Bilamba. Oh. Mais dernièrement, on a aussi comme on a Zacle.
azobeta tolo mpona papa Wemba Zacle oyo akonza toboyi te alobi moto alata koleka papa Wemba Zacle bien sûr yo na plateau na biso na bomoko ya mboka ezondima ye te est ce que kolata malamu eza kozala na bilamba ebele ou bien eza kolata bamarque nakota mpe wana ozo comprendre c'est peut-être mosusu elongi non c'est pas ça nga aza mannequin na sa père ozo comprendre nauti Paris na ye j'ai été invité par Monsieur Yoshi Yamamoto et Jean-Charles de Castelbajac lui Victor Take détenteur et dans la sa père moko te na Kisasa awa na Congo na monde entier o mundela ye ba invité yo pas monsieur ba yebi Yoshi ba sa père tout le monde a rebelle belé wana o somba na bino oui bolimbisanga pena pardon s'il te plaît bilama na Kisasa ezala raté neti ngai oui mais na kini boutique à forme manager Eric Momo babi bilamba na kini exacté boutique à forme pe na kini boutique à forme na kini ah oui exacté ozo comprendre non yonde mto faire comprendre biso lelo ke bilamba na Congo ezala raté ba boutique yo mona te tous les boutiques à kini babenga banani babenga ba comédie ba sa publicité et ce moment bengi s'appelle moi sa publicité pour nga suna kota boutique na bango wana elengi nange ezate guna nge yate neti salopette na lati boye na boutique ni no mona na sima chemise na boutique à Kinshasa te ezate bayebaka artiste bayebaka mutu oyo azaki populaire na ba œuvre na ye à travers ba œuvre na ye lelo na absence ya papa Wemba na absence ya King Kester emene tomoni sa peza ya kolala mais si seulement to awa azondima bato wana te abike bazali mitema mabe bazali ba jaloux mais déjà que papa Wemba tikala ondima ba saponner mais nazo marché ba motende ko na Berni na marché ba motende ko na Berni avant que sera kufanga avant na ndiaye King Kester to va na ndiaye wana apo pa 16000 voilà on se comprend to ye wana boto koti abisi non Léopard na boka bien nyonso te mais na boka kaka couple abi tant vie pena to souffrir donc ils ont ngame na taille venance maman ça vient ou me la susté moni ve Kester ve bana ko va na biso to sola papa Wemba za ya tanda na podium abengi biso to beti ndenge nini ya boya kaka peti ça va ça tia cigare so tia cigare peti ah faut tia pipe les boss Patrick Momo les boss Patrick Momo ya baneka ko corriger batu mais c'est comme ba Brazzavillois batu balata bilamba ba pasteur bilamba tout droit ba tissia bien té alors pesa bango valeur de vabiso yango moni akeko pesa mutumo ba titre oh yepa yebi na yete bon contenu papa so don di mayo po papa c'est un musicien papa so pesa lui konda abwaki na yo c'est que bino bonne ko komate place au papa Malinga e boko te bonga na koza mbongo na pesa misa pa bwakanga ngai pena sisimanto na pesa misa mbongo bwakanga et jamais ngana oyane ko tcha yo poa bo misa bangana na bilamba sisimanto to non zela nanu zo zela nanu be ba yebi bilamba ngono ba mise bilambo ba kenio to mona kawana do balata ka te pena sisimanto à part ba vela bisolo kwa kanza mbota trop misiani awa peno moni pena ke mundela ye a signé contrat jouer mais na pota que ça akebeta concert mais ndeko Berlin to makambo sisimanto lobi ezo troublenga to zo mona lelo jibe mpia na bazobenga ye mo bazobenga ye nga banga te na sniper de la mode nga za likolo bala na chambre ba yebi bana poto boyebi chesko mwanzo yebi me fait beaucoup ave na biso fait beaucoup la vie bandule nto na koto fele mais vertical ko valoriser biso te biso chaka poa na muto cha bino poa on m'a fait mon dogo to beta disquette ta disque échafaudage en tout cas fait mon dogo 100% vraiment 10 sur 10 oyokango déjà quand to mbonge zoya papa Wemba za ivi alinga ko valoriser biso te papa Wemba va valoriser ka batangambo King Kester biso comme ça ba ligne King Kester netinga pena nesre sa kufi na linga na ngande Kester siko bango badaya pour no linga ye yo lobi ke papa Wemba la bino propriété etamboli Kester inde muto la kisa bino nengeni ba budaka ba free maka French mais siko yo jibe mpia na lelo ne yene atikali alobi atikali na charge ye papa yo ji mais siko na ebité tant que ça paye yo bi ba musicien balata raté c'est que ba musicien ba chaka pop siko pona jibe mpia na Kofi Olomide na ebité rolo bani pona bato wana siko to sola no bien to ba no ne bandelia poto ko mana bien nabi que papa chéri Zolanda Olanda ngai jibe papa chéri pa lobi ke yem tasika na charge et en même temps non to sola bien au moninga papa chéri na raté voyage mon auto kende et 7 pays na na Côte d'Ivoire tono ke na fali na be prêt ba billet ba visa tout na nango so boza preuve la plus na la sabino minute
Ozo comprendre. La qui s'appelle Te bon mon na bino ngo. Ya na papa qui misanga idée na ngo. Ba kala de se ko. Continuer pour te donner JB c'est un musicien. Ba musicien. Botika mama bilamba. Boyemba nde biso to kota to lati kitoko to sa to beti scanten. Forme za passi. Non, j'ai même bien un article à forme. Bon, papa chéri. Papa chéri. Papa chéri, oui, bien sûr. Papa chéri, on a bala mindele. Papa chéri, on a bala mindele. Mais lolo, mais yo habité, biso papa chéri, on a bala mindele. Mais ça pèse inné depuis naissance na yo. Mais si lolo aye la vogue oyo na va oyo, papa yoji. Oui, ça bête ba yoji. C'est confirmé en que ya solo. Na so la moni. Na charge wana. Te charge te. Charge. Le big manager. Charge. Azo bête na ye. Eza ko yinda. Papa chéri, azo bête na forme. Mais qu'on va dire que charge. À côté na monde. Papa chéri, aza musicien amoureux à sap. Voilà. Aza sapeur performant que le roi biso. Ozo comprendre. Tout le monde on dirait a commis na charge ya sap. Papa Mba. Azaka musicien sapé. Le loro to moni charge on a papa Mba tikeli. J'ai même bien en et puis papa Mba Koufi na habité sur aussi combien d'années au Papa Mba Koufi ceinture là du colo. Muta jouer ngona nu amona nité. Ceinture ti le là du colo. Mutno so we lango. Eh ceinture oyo. Et dans la bonne relation ba léopard. Pour biso ba topesi bino su bileng oyo. Bo lembara la bino. Si Simanto. Oui. Toi qui n'est non bien. Mais on to so ils ont sa père nini oyo achaka yo mal à l'aise oyo ndimaka. Parmi bino ba sa père. Na Congo. Na Congo ah. Azate. Ça pesa kolala mais batu babimi bazoloba bangonde batikali ba représenter à SAP. En même temps si Simanto lobi yende mutaza capitaine ba sa père tout ya Congo. En même temps tout le monde kuna pe papa griffe. Na quoi na ya lobi pe yepé sa père. Obemsi mama solo. Mais papa griffe azoloba yenda za. Si ta commissionnaire ba coordonner asa makama ki coordonnerie. Maso atonga bila atonga bandako. Si Simanto. Si kabiso bata forme to lobela makamba forme. Ko sangisa kabiso te boye na boye. Mais tout le monde a Simanto yo muta pesa mino copie okene. Apesa biso nini? Papa griffe apesa mino copie. Est-ce moi kindoki mususu jalousie mal placée. On se comprend. Yo so bena kopa poto, yo bena ndo yobeli poto pesa mutu musaki yo tika na kisasa. Tane to fa na samoyi. Tane to transpirer na samoyi boy. Tala boza petit na ya. Petit na ya nini? Na mama ni. Mais ya le bi avanda aibi avanda nyakos. Servos na cause aibi idéologie papa griffe azo le kala ba télé. Tala mon koto na yazo ke na. To so ba masonge te. To so la te. Servos ni encore ça m'a mwana 6 personnes. On se comprend. Na tia misapi, Churi Kasserel, président Beto. On se comprend. Wala bata Brazzaville. Aussi une équipe na Kisasa. Ozomona sikoko bozo tanga wana auti wapi sikoko seke bango biso bana poto seke batutu mazoleka wana bazolo bango basape bazotia biso na confusion LG Thomas Peniel azola na émission Simanto animi mutu te na Kinshasa abiso ki kon yemoko et si Simanto après voyage na bino ya poto yebisa biso position ni Léopard exemple non Léopard exemple bon du fort mais toza toujours bongo toza pena équipe eza pena très confort oza trophée non musée c'est un petit na ngai Moussa petit na ngai collègue na boulot mais petit on dirait to yamba ye yoka musée biso to yamba yo na Léopard moi ngai ya na ba dimension ba qualité na ngala kolobe ba komba ba musée te puis c'est si yoka te na lobby okoza na club na moninga ngata boye 400 sapeur minute bokoya non na Congo mutaba tennis démonstratif ezaka ngai muna marqué na époque oyo ba senu to ba dei tout esalama ba grand prêtre ngai na maka ba tenio ezaka shenga bana poto boyebi jasimu sinzamba bilamba oyebi tango lata ba blouson ba 40 000 € ya ba gusi mwenzoto ekoma lo wa centre ezanga musuni centre to tela mamunene sani ato tsenge sani o eza nzoto eza identifier na bilamba c'est que si Simanto na niveau na yo na ran na yo donc ozaka yo moko tenara na yo ezana mutu to yo zo reconnaître na ran ngai na ba vieux ponga sombela mbatia ngana kota na ligala gusi na tini gampamba gusi 220 € yango pe nazo na bima na sombelo te yango na loba ça pesa cher mais si Simanto litang ke bilambo azo ba cher wana bilamba ba monto azo tanga wana azo rango ndenge nini na ba massa o mérite ka titre non na sa père et puis étant que capitaine ya ba sa père nyoso congolais na ba massa to bana poto ba massa to Al-Qaïda ba collègue nanga Nikes Bayaka fils Edungu Trésor Ngando aso na bête faut sentir que première ligne pour avant la première ligne
Vous comprenez? Nzamba bilamba jasi mushi. Marama bilamba koti mbilinga. Mbilinga ndenge Sisimanto lobi na marama bilamba ba cher internaute. Donc biso awa tona Sisimanto azon dibane mutute. Bana poto ya solo Thomas LG, Thomas Peniel, commandant second, les boss Patrick Momo, 3W Momo ko ya mboka toujours elengi. Sans oublier le big manager Eric Momo na Irlande. Bino boza solo la. Moi ça kitoko ya pembe na Angleterre bongo blessing bling. Babi yonde côté wana bilamba. Tout le monde a biso eza kolobate na mami ki ovandi sa forme. Nani na sa forme. Blessing moi ça pembe. Il y a en Angleterre. Abeta rapena. Donc abeta rapena. Abeta rapena forme. Non abeta forme. Abeta dame de homme. Blessing abeta nyonso. Blessing obeta rapena forme. Blessing moi ça pembe. So obeta rapena ponga nzima te. Nanzima raté. Invité si. Ngai bena so obeta rapena forme ko. Omani makamwa bilamba tabana poto. Ba parala mino tenga bandamo mapango batina mino na poto pour bokeno kotanga. Lobela ba. Vous comprenez? Bokenda ne kotanga ba chiki. Mais boké kuna tellement copé échafaudage toyebani. Mais le boko mo batam na sima bilamba attention. Ezana mutu moko pardon Berlin, ezana mutu moko azo défendre makasi na Irlande. Le big manager Eric Momo babi azo beta forme. Abi yene mutu big manager ya moko ya mboka sitoyo ye abi azo défendre kuna vie wana eza kosamba te donc alandaka biso azolando na minito donc azolando tikana profiter on a Sisimanto alobi ana kin basala bilamba te bilamba uta poto mais ye yakomi koboya bata poto na poto dozana ba voilà bilamba uta ko yoka peso ba ebeta matro ba yebi omoni ngai nazwi maye langa na tangi na masamba nga tangi na masamba nazwi mayele na nga na philosophie na kotsa mama bilamba au moins ça pas lelo so pele comme na niveau ba biso faut c'est la so pele ba monument puisque ba via wala tout avant to kotana na prière Sisimanto au bénéfice à na sap mais le sans paix les lots aux hommes défendre sap bénéfice non pénis à parce que bilamba trop cher Sisimanto abala kene na biso na bongo kene na biso na bénéfice à et puis au bala Paris bala poto marambe baby Tiko tuni mo bala ba chéri to poto ba sunganga ba lo banga bo palpiter te bo banga pété mais lo ba vérité Sisimanto yeyo Nzambi azo banga ba la poto nazo ko le problème Victor Mukenzi Sisimanto ni mwana ni mwasi ni projet de mariage ni projet de mariage ni enfant ni femme Sisimanto azaka ye moko yango baloka bino pour moi so ngala obota na ye na ebité alors tamboka na tipo iti mwana kokola pe mwana nga fanguluma na chiffon awonguluma na simate wana na idéologie to ebate so ibo vivre wana na planète nini Sisimanto za problématique magarmani na fulani la famille du patron na porta la biso mais Sisimanto na prière ndeko mère la prière to yo kana prière wana définition ya prière na ewa o ya kotisa na ça voilà na bi que la placement na Paris bo sepelaka partout dans le monde entier cher internaute boyebi ngai ne naza sona banika na bete mission internet lukaka ba problème nga fingi mutu na fingi na mutu te na ma bepo na mutu na se na ndimi pe mutu na ndimi pe mutu te na boy pe mutu na boy pe mutu te na zo ko milobela po na ta o minutes oyo apprécier l'homme à son époque ezangai boyebi bana poto tinde boyebi numéro 10 à Paris. Ouais, cher internaute, boyebi cette prière consacrée par Sisimanto, les spirituels, l'hyperchic de la mode vestimentaire. Il n'y a personne qui m'a aidé de les concevoir. Puis c'est moi, ici c'est la tête qui fonctionne. Ah, marama 10h, on a 17h, à 17h, on a 10h. Ah, rouge, c'est rouge, verte, c'est verte, noir, c'est noir. Ce qui est la prière, c'est la maraté. Mais le bas, ça perd, peut poter, fungwa, maté, banzela, peut bimaté. Grâce à cette prière, le monde va yoshi, moi, ben, sabiso. Pour moi, c'est Sili. Mois de novembre, bah pangi à Japon, Sisimanto, ma colonie à Kata Japon. Bah Japon pour palpiter, toi bien bah kiaï. Si vous m'avez formé nezoya. Si vous avez dit prier pour nous séparer ça. Ali no scénario, mettre comme mal. Pourquoi pas Guilé Lukaya? Presto ya papa chéri 007 code. Je Venanga Bernadette Nzolo. Et tant que docteur en philosophie de l'art d'habillement. Licencié à l'université du Sorbonne en mode vestimentaire. Gradué de toutes sortes de styles et looks, diplômé à toutes sortes de spectacles, vernissage, performance, subscène.
Tant que les ciels et la terre subsisteront, la loi du monde où homo qu'a laissé les grands prêtres Estrevos Siniakos ne tombera jamais. Nous disons que la SAP c'est une religion comme tout autre, comme la religion catholique, protestante, ainsi que kimbanguiste. Or les catholiques et les kimbanguistes ont leur manière de prier, il en faut aussi que nous avons des nôtres. Nous nous prions ainsi, ô Dieu de la SAP. C'est vous qui êtes les premiers stylistes, modélistes, qui n'a point voulu voir la nudité d'un homme après son péché dans les jardins d'Éden. Et t'as tué l'animal afin qu'il puisse le couvrir. Ô Père, c'est en vous qui produit le vouloir et le faire par votre propre plaisir. Produis-nous cette vouloir d'honorer la SAP comme notre Père et notre Mère. De ne pas trahir cette religion, quelles que soient les conditions qui nous arrivera. Dire c'est toujours dans cette religion, comme a fait le grand prêtre Estrevos Siniakos, Rapa Bonzeki, la guerre de Satabé, quand c'est que Mère Malou, comme a fait le grand prêtre King Kessé Emene, ainsi que Papa Imba le Kourou. Oh Père, pardon tous ceux qui ne savent pas s'habiller, tous ceux qui nous maltraitent, tous ceux qui portent des fausses témoignages contre cette religion, tous ceux qui s'habillent à Kato, Louvois, Ngwanzu, Itaga, Lac Moyero, à Porte Kinyampour, tous ceux qui ne savent pas distinguer les couleurs et la mélange de couleurs, car la SAP, c'est une société des artistes et des personnes élégantes. Forme uniforme géométrique, forme uniforme, forme ses forces, organisation, réconciliation de mouvements élémentaires. Et tant que les vrais descendants des grands prêtres Fumant Poutumo Dogo Jafa Kofere, nous sommes là rien que pour intercéder pour tous ceux qui ne savent pas s'habiller. Et nous ne sommes pas les dômes et les caches. Je ne parle pas du cas du catholique, parce qu'il est bien dit qu'il était comment? Bien rasé, bien sapé, bien parfumé, bien griffé. Or les deux s'habillent à Kapa Filana Kimbro Loto. Nous les cas nous s'habillons à Umberto Dubutchech, à Jean-Charles Castelbachak, à Yoshi Yamamoto, à Matushiko Yamamoto. Nous chassons tout esprit démoniaque. Nana s'inspire de Nzambi. Ah bon? C'est inspirant. De Nzambi. Au moins Nzambi que la lumière soit. Même il a pensé et c'est passé, c'est matérialisé. Vous comprenez? Inspiration où tu as bongo na mutu. Au moins d'être inspiré, il faire résister à l'existence, quelque chose qui n'a jamais été existé, c'est pas donner n'importe qui. Il faut bien vendre la fesse, no liboli misara cher internaute et vendre pas la bande de l'école mingi. Pe qui m'a classe pas pambaté. Cher qui m'a pas pamba aux inspirations boité. Et moi je ne suis pas limité. Na ba prière, na ba poème, musuna ba rime. Moi, chez moi, c'est toujours la créativité. Prière Oyo. Et qu'on met à 4 ans, 5 ans. 4 ans, 5 ans. Non, pendant que cher internaute, pendant que bino 6 mois, si on a un tembe, quand on a Google, un téléphone intelligent, comment, qui est l'auteur des prières de la SAP, au roman, on a expliqué. Vous comprenez? À toi, comme prière de la SAP, on a une vidéo, parmi les vidéos les plus vues du monde, et ça, ma vidéo à prière. Pour bénéficier de la vie, pour continuer à bénéficier. Mais déjà j'ai un avocat peau blanche, Xavier na Chris, déjà donc, qu'à la trottée, tu poursuivre pour la œuvre. Voilà, tu commis presque chité presque à la fin. Si c'est maintenant Ibisabiso, ozo raisonner ni pour la SAP, ni yo pensera au comme pour la SAP et puis SAP congolais et comme à niveau ni. SAP congolaise en plus comme à niveau ni yo pensera et puis na ba remerciement pour na bato balinga kayo, o balinga kayo so ba moni yo bo na ba émission, ba la satisfait ba ton na kana sengo parce que ba mona racisme manto ce pays sara bango, bazolanda yo na midi. Le spirituel yo SAP oyo le juge ba na dandi et comme un mouvement de la SAP. Le minele ba molanda biso bande ko bo silikate ngana na mwasi mundele kala trotte no ke na ngobala na ye. Mais avant on a qui awa? Non, justement. On dit ton dit me rappelle to wanga na rat. Ah ton a tantôt plus tôt. Contradictoire et zoya en tout temps. C'est ça y est. Bah voici cet enfant nous a même la biso contradictoire. Moi ne comme la Bible. Vous comprenez Ésaïe 7 verset 14. Voici la jeune fille sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Emmanuel ou Anande, hein? Na sambe la mena chambre. Ah mais oui. Mais nga pena bande ko nga Paris Bruxelles nga na moto makasi. Komoninga na pena na gwa ya jeté. Nga pena na kisi. Te nga la singa de na mela ko mela. Na la kisi ya makasi même soki na palon ba kisi ba novagine ba aspirine ezawana. Ba tetrape ya liwana. Kisi pena na za na ba sorti tout. Wana ko tromper biso. Mais bon tout le monde ba kisi. Et puis na prière na yeso totali minga on s'inspirer minga na Bible. Au moins moi ba monde Bible ça mais à traduire en on ba lolenge. L'inspiration c'est le monde de Dieu. Vous comprenez? L'inspiration c'est le monde de Dieu. Pose à l'inspirer.
faut y non Bible non ma commis babi ni rien ni et là comment on te du nouveau sous le soleil voilà ni ça to saluer c'est salama nango vous comprenez tozo comme un accomplissement ma solo voilà alors rapidité ba numéro de contact na yo na bato ba soutenir ba talaka yo bazolanda yo mais moi za na boka mokili mobimbati bana Paris bana Bruxelles bana Londres States boyebi ngaso na bete mission za la mabe idenzongo boko nanga ba ozanga mbongo te yo kotaka na yoshi osomba prêt à porter na yobi na moni ba collection sika à l'île de ce scénario soki ozalaka te merci ciment ma forme satika pour mutatindela nga bilamba le roi ya zata oza ba kolia nezoya nazozela yango nazozela na ba collection wana Alexis Yamamoto ve kinke sere sadaya presto ya gila lukaya presto ya ezanini eba na Londres bozo sola bien te bozo sola te ngayo na kini bozo sola faux si Cimento aleli bo solo là rapidité moi numéro na yo parce que to mo chité sunga pardon numéro n'est pas problème na batu oyo bavana na bandako baluka pe bakoma ba saper nini bakoyi ko sala te ba mekate po mama bilamba za pasi na kemba pona koma boye na ebisu yo okobeta mananu omo sa l'émission boye o tambola ndi obetami bako finga yo nanu ko banzima yo okosufri ba ma o lingi akoma c'est le moment c'est le moment si Cimento le roi zano na kisasa oye pembeni na ye obikata na moi pour moi déjà on a accès partout tous les sapeurs puisque ngai je suis respecté la kisasa ba chéra poto bolela kana mère numéro à contact maintenant pas savoir numéro za te que beaucoup aussi numéro boye na WhatsApp pour le comio je t'aime je noté na esebino na la moi na te na la moi c'était ni projet à mariage non ça moi ça mundele oh toyoki point d'interrogation vraiment je code mboka ya Willy Musheni plus 243 89 670 53 81 plus 243 89 670 53 81 merci numéro yango wana numéro na WhatsApp yango wana so olingo mona tous les œuvres ya Cimento comment on pas cité na Google comment kaka 6 lokoto les spirituels yo comment kaka 6 lokoto les spirituels au moins tous les sortes de photos au moins photo dans l'espace puis c'est ngane na texte la photo merci Cimento ya ko disponibilité vraiment tant na yo ya ko ndimato yamba yo merci na yo mot de la fin na yo na l'émission oyo bakangani batika na pour clore pona ko kwea to dali likolo sko photo kita na sepeli ya trop na yebi ke bana Paris bolongo la mo ba stress ne bozalaki biso za na biso gande to zalaka sauf technique rabana poto bosola bien junior mundele forme sukali émission na bino yango yo bomoko ya so ya mboka bomoko ya mboka po nga saka sur émission internet té mais le gros bomoko ya mboka c'est que vérité mo dans la ka dans la kati voilà boss de boss Kolo Masolo Patrick Momo Eric Momo na bossalité ba prêtre basé belé tio makanda sapologie maître Kems Kemal olembinga nerenini hein Chesko Mwanza héritier Scrum fils Edungu ezanini un fils Edungu bat basé roboka ponga za muta batu hein moi batu ah non na robo ça la tête moi de comme ça de la part de Ange Nzilenge na City Lemba Faila na sepelaka trop na mona ba carton yaka otindela ndeko nanga Ange Nzilenge mais multiplier sous effort si Cimento yo tant pe ba plein yaka moi banza dit to payaka na biso ba short banini gêné yango wana na City Lenge bambota to place aux Ali ba fois chez toi Paris nous n'attendons ba comboter pour confusion ekota merci to comme na suka merci Cimento merci ndeko nanga ito zaki na na plateau ko kabola pe masolo na Cimento mais fois mona vélo ne gumba maka wana démonstration na suka to dénoncer nous démonstration na suka to komi vraiment na suka émission na biso merci na bino nyonso oyo bo disponibilité qui vraiment tant na bino ya kolanda émission na bino merci na mon boss Patrick Momo merci na Deborah Ngaba
Dodon soit il y a Nzambe motema ya harmonica arc-en-ciel cette fois parfumé. Wana kuna na Angleterre na moni bino. Merci na bino tout. Total Sissimanto. Merci na Rosan a pété pour remercier boss de boss Patrick Momo. Toujours bon ko ya mboka 100% si. Babi News ezaka ebele sans oublier les big managers Eric Momo. To solo la ki ngo to sarande to solo la ki babi partenaire officiel à second Eric Momo. Merci à toi Victor Moukeng, Thomas Penel LG. Moi c'est Kitoko en Angleterre, Blessing Blake. Nous avons eu Ernesto, Masolo Kitoko de Benganaka. Puis non non mais moment mboka awa en exclusivité, nous avons bongo grâce à paix. Grâce à paix oh tous mona, oh eza bongo ba démonstration. Eza où ya robaté. Bozo mona bana poto, bozo mona ba Sissimanto. Azo ba démonstration là. La démonstration naie n'engage à saper autre là il est là Sissimanto il y a vraiment il y a saper oyo tu vas dire comment on a Sissimanto en exclusivité na bomoko ya mboka oyo ko zaka na bomoko ya mboka esika oyo bo sepelaka bo zoka ba news à solo merci à trop bolana kibiso bomoko ya mboka bo za confiance nango bolana biso toujours na ba numéro ya sika oyo tozo la kisarabino boko za bongo de cité wana za bongo ba démonstration Sissimanto azola qui ça voilà donc et bon on a tout et bon on a code ndenge mo lobi nde tozola ndango rien que na bomoko ya mboka biloko même avec mi god il y a rien à dire quoi bana kin bana poto bana Océanie bana Asie bana Amérique balobi site aka moko ya mboka donc ko zapper trotter rester branché escoter moko ya mboka promotion ba produit na bino ba entreprise et bino promotion o nyonso ana flat na ye restaurant de bono asali sifeti mona kini olingo mona ngoza ka juste na bomoko ya mboka donc toza wana pona bino restaurant no moko boye eza quelque part yaka vraiment na bomoko ya mboka olingo sala promotion na bomoko ya mboka za na ka pona bino toza na pona ça ba promotion na bino yo artiste oza besoin vraiment ba c'est la promotion ya produit na yo ya kana bomoko ya mboka na matériel na biso complet donc eko ma tibisiko zali pona ba promotion ba produit na bino Patrick Momo attirer vraiment prix moko promotionnel na prix moko ya mukie oza na facilité ya koyeba vraiment kala bomoko ya mboka kindaka tika nanga yeke de timbujimai yeke tibwende c'est qui est toi danger bomoko ya mboka eza na pona ko servir mboka donc Patrick Momo a motema malamu boss moko ya bien motema malamu pe ya beauté ya balobi beauté pe ekutaka beauté donc motema malamu wana ya beauté na ye pe talakaka boya vraiment na bomoko ya mboka eza na pona ko servir bino toza sans frontières